Merci bandeko boza kolanda biso awa na se ya nzete na sima ya Radio Lisolo TV YouTube place toko postele ba masolo nyonso oyo anantana ke station na biso na Radio Lisolo ekwa kofongama na toza na congé na janvier na zape ko informer bino ete ndeko na biso DSVP azana matanga tisikoyo de baonis boza numero na ye bokuju continue ko benga ka ye pona ko encourager ye. Alors awa tozozonga na kata studio awa ou bien toke pande ko shindani ou bien na sali un peu révision ya ba masolo otolobeli déjà awa rapidement na yebite ndeko shindani yom tozali l'invité olingini na sala un peu récapitulation ya makamnyo soto résumé makamwe lobami na première étape bien na pesa yo maloba ndeko shindani nazo la permission na yo ou bien ozo maloba. Merci pour oui zambona okosala nanu résumé comme ça après ça parole. OK, résumé zali boye. Recensement national ezali par ya premier problème parce que touti koyoka ete bamboka nyonso eza na nzinga les 9 voisins na biso baza na système ya identification. Ce qui est très intéressant est que tozana ba congolais oyo bavandi pe na bamboka wana nyonso oyo tozana ngo na nzinga mais ba congolais ngo bazali identifié et si même basimba ka ba rôle ya ndenge na ndenge mais baza capable ya kosala ba masolo oyo eza kopesa ba retour na Congo te ke emopaya akokine koya na Congo asali na epe ba loi azana epe ko boma azana epe kosala ba makambo nyonso akoyi kosala na mboka oyo ezali ya yete elinko loba ete problème identification nationale na renforcement ya immigration na Congo ekuta na échec total. Donc ministre nyonso intérieur tozalaka na ye apparemment baza batumoko bakoki kozala qualifié na première étape oyo comme étant des corrompus, des soudoyés, des hommes qui ne font pas leur travail, puisqu'on ne peut pas parler de recensement sans que tolobela ministre ya intérieur. Mbeba pe oyo makamatali esta Congo eza kofundama na part ya élite intellectuelle. Quand on parle d'élite intellectuelle, to uti na ba 60 mbuta na biso kuna azaki na téléphone auti kolobela depuis 1930 auti ko critiquer l'élite intellectuelle pe batu nyonso bauti koloba ete même la diaspora eza pe na rôle nango na responsabilité nango ya kozanga ko se regrouper parce que c'est là que l'on trouve le plus grand nombre ya ba intellectuels bazanga ba doctorat ya ndenge na ndenge. Donc la diaspora congolaise est sévèrement aussi condamnable na situation oyo ya misato toye komona ete faute ya bana Kivu eza penza mingi te parce que ba chef coutumier bazalaki tiwe ba archive locale brûlée déplacée. Donc comme kosala ete génération ya Kivu est comme vraiment na danger parce que moyen ba kwa koyeba nani avandaka awa mabele oya nani eza lisusu te. Donc nous sommes vraiment déstabilisés na yepe komona ete makamnyon ça au na côté religion bandeko ba rejeter yango que tout ça c'est la mythologie. Donc la mythologie signifie invention ya sorte histoire moko boye par makanisi ya batu, ça peut être vrai ou faux. Na entre-temps ba malédiction ba lobeli yango oyo koko musiri ndenge ba bomela ki c'était une trahison bandeko ba rejeter yango na cadre ya mythologie. Torture papa diangenda na problème sa kwa iko zanango na côté ya est ya Congo rejeté eza mythologie. Torture mfumuki mbangu na ndenge ba torturaka yepe na est ya Congo kuna rejeté eza pekaka histoire na ba mythologie. Donc côté spiritualité ya malédiction na makametali est ya Congo eza acceptable te na première section autorité kolekela awa mais eza toujours ya kofongwana mutalini ko challenge yango akoju ko continue ko challenge yango. Question oyo na lingi ko kenango awa tonito ke na deuxième section oyo mbuta mukolo ya liboso auti koloba ete oui soki bazako bomande kona est ya Congo c'est la main de l'Occident, non c'est l'Occident dans les mains noires. Ça c'est une bonne affaire, c'est une très bonne information parce que tout le monde noir mundele mokazo ko maintenant Congo te na est mais ba noir kaka bazako bomaka ba noir financé par les blancs par l'Occident. Donc wanande eza eloka makasi ndeko mukolo pe uti ko fongola sujet muka makasi lisusu awa yeka mtaya ko provoquer ba makambo et puis nasuka azapeka ko silikaka. Alors yo ba combattant bo la kisaki fota mfumungi mbango na comment mfumungi mbango ba ville no sa monde était les maquis. Mais qu'est-ce qui fait que na sia démocratie oyo peuple mutapesa kayango mais na kati ya peuple oyo peuple ba moyo keli yepete
na question ngai mbuta mukolo tango za maloba na yo na ko rappeler pe ete combattant soki batelemaki partout parce que bamonaki mabe exactement ni neza koleka na Congo pe ba demander démocratie yango et que peuple pe asalaki na sima yango ko bosana te te peuple na biso pe na Congo tozaki mutu moko sauf que tokomaki divisé et qui nous a divisé l'opinion de l'église Kimbangi, ce qui fait aussi part à peuple, mais tout le monde l'église Kimbangi, c'est un journal qui peut peuple. Donc moi ici je dirais ceci, au lieu de condamner les combattants, il faut aussi condamner aussi l'église Kimbangi, ce qui n'a pas pu joindre le peuple, sinon qu'il est allé derrière, c'est que le peuple est tenté de combattre l'actuel système gouvernemental. Donc l'église Kimbangi, c'est Awambuta Mukolo, parce que vous êtes un Kimbangiste, n'a profité que l'on été au lieu de condamner les parce que soba Kimbangi c'est basé ba millions ce qui va jouer na les combattants na banza raison oyo PCT pourquoi la démocratie déclarée par les combattants et puis ça me l'a quitté donc place son temps qu'on a justifié un peu pourquoi oza kotia ba Kimbangi c'est wapi na situation oyo ke Congo azo conseiller condamner bango ba question oyo ngala linto kota nango sikoyo d'où viennent ces hommes qui acceptent les occidentaux basa la maboko na bango batongo bazaka uta wapi donc vous allez seulement quelque part dans un pays donc ozunuka ba Ougandais vous êtes sûr que koyo kene kozwa un Ougandais opesi masasi kene na Congo kene ko bomaka ka bato place ngana za na doute que bazo kendaka kozwa n'importe qui zwa masasi kene ko boma deuxième question qu'est-ce qu'il gagne bafuta bango vima combien au juste pour mutu ko kolongola motema kibomuto puisqu'on me donne autant na joindre rébellion oh nazoke neko kata ba mama nazoke neko boma bana ya mike je vais conduire toutes ces atrocités à cause de X Y Z je vais un peu savoir même si mundele azoko saila ka mbongo na ye po ya ko pesa na un noir aboma moninga na un noir boyebisanga un peu na yeba un peu ba jeep mbongo ngo combien ou qu'est-ce qui se passe au juste pour toi croire que l'Occident donne quelque chose dans maboko ya un noir pour que neko ko boma moninga na noir boy alors oya suka na analyse nanga na ndenge na yo kelibino nyonso awa efundi ke ba pays nyonso baza na religion oyo eza un peu opposé na religion occidentale mundele a réussir bango te na kaya ba islam okomona ete baza na Mohamed na bango baza na islam na bango mundele tango aye na christianisme bakuta na résistance parce qu'il y a des religions awa eza ko bunda territoire moko deshe bawela ka territoire basi défendre ka territoire na bango soko tali ba chino to utuko na uto yoka bango pi baza na moi ordre d'obédience na bango kuna o eza incompatible avec la christianité okena ba japonais ba nord coréen c'est la même chose moi maintenant je commence à tirer un peu ou bien je commence à voir clair que l'appartenance d'une certaine religion soki botiki yango po bondima la religion occidentale des places onanga na moni ba pays nyos na wiko pesa bino liste tous les pays qui ont une dominance ou une tendance chrétienne ce sont les pays où to moni ba atrocité na désordre ya kosakanate ya mundele akokine kozwa kosala pe oyo alingi kosala donc OND biloko na ligne peut débattre est-ce que l'appartenance à une religion parce que même bakoko na biso so bazaki na résistance devant l'homme blanc na babitumba bambui la wana c'est parce que nous avions notre propre culture qu'on pouvait appeler une religion. Alors une religion de Bokoko qui était aussi incompatible avec la religion occidentale. Mais maintenant qu'on dit mal pénétration, il y a la religion occidentale qui est la christianité de Eronto ko perdre Congo. Des situé oh yango na linto débattre c'est quoi alors tozong sima loba epa ya l'invité du jour de Koshindano na mwana ya Kivu. Est-ce que yo kibiso ba réponse na biso to pesio en tant que mwana ya maki mabela Kivu za ko lelaka mabele koko na yo ya Kivu to peso maloba. Ouais, allô, merci mingi les sous. Oui, il faut se présenter les sous. Comme on a eu Shinda Momolisho, Madame Momolisho, République du Congo. Ndeko Joe Mark ta micro off, ndeko Joe Mark ta micro off, pardon, merci. Nazali Mourega, te nazali combattant déterminé à jamais. Ya kobondisa régime politique kanambe. Nali CG awa na Scandinavie na Suède. Na yokaki toki ba makambo bele lobami awa.
nakati ya mambo elobama ebele ya mingi eza bien mais eza na kelke bandeko mosusu balobi mabe ya kosakana te parmi bato balobi mabe ya mingi ya kosakana te eza na ndeko kombo na ye Mboko Edouard. En tout cas mambo frère wana alobi na kosenga na frère wana akopresente baeskise na ye pa peuple congolais mpona biloko alobaki wana. Ndeko Edouard alobi abike non problème au Congo eza nango lelo na barwandais, c'est-à-dire terrorisme au Congo ezosibie pendant plus de 10 ans. Il y a 8 millions, plus de 8 millions il y a population congolaise au babomami na est. Abiki le problème wana eza ko problème ya politique kanambe te, eza pe problème ya occidentaux te. Ya lobi que non eza problème ya ba congolais biso nde to vrai problème. Alors yango raison pour dire c'est que soka ko kanga na minute yo a luka ya présenter esquisse c'est pas peuple congolais pour la mamba lobi na poza ma be ya ko sakana te. Eza erreur, eza péché. Alors, comment yo mona mbo ko loba ba biloko marque wana? Alors, il est que non, problème ya Congo na ba Rwandais, to yaka nango depuis kala, ils ont besoin dater na lelote, ça date de longtemps. Mais ils ont archi faux parce que surtout on a sima à l'époque il y a MPR parti était un moboutisme. Congo n'a jamais un problème na ba Rwandais. Frontières où ils ont séparé. République démocratique du Congo. Donc, tout la frontière nord, sud, Kivu. Frontière Mombawana, ozo na Beni, Okitibo, Butembo, Rutshuru, Goma, Bukavu, Tinase. La frontière, on n'a jamais de problème. Pendant 32 ans, il y a règne à Mobutu. Et puis, il y a Congo, Rwandais, Salaka, Congolais d'origine rwandaise. Mutunogo la oyo Mobutu anoma pendant longtemps batu so ba ebiye vira ministre lera Mobutu comme on a Bisengima na Rwema vira qui rwandais affaire rwandaise d'origine mais na expliquer un jour mo boyeke peut-être pour ba congolais mingi to yeba ba pena histoire mboka bente ezana ba congolais ba rwandais ba longwa na Rwanda ba ya ko se planter ni ko s'installer na nini na est. Bafanda, il y a plus de 50 ans, ça date de longtemps. Bakoma Boutana, Bakoma Congolais. Après la génération, et quoi y a sima. Alors, le problème, on a des opposés, trouble to vivre, mais trouble to vivre, le boulot to vivre na Est, et à Congo. Et c'était parce que Rwanda, il y a une génération qui a na Est, ndé mo boulot bandara depuis sérieux. Non! Depuis longtemps, Congo na ba pays miki na lokola Rwanda ba Uganda problème ezala kati to jamais la problème ba politique ou promotion ni économique situation est toujours calme mais ndenge to loba kiawa ya wa pour condamner frère na mini frère Mboko Edouard abi que des problèmes congolais. Depuis mundela ina politique na ye mundela ba occidentaux ba ina politique wana bazo tinda manduki na Rwanda bazo financer Rwanda na Uganda na éviter faire on soit vraiment informé pour na ba vérité à monde to vivre que monde ils appellent na bato abenga ba décider ya monde oyo bato wana basi batala ba comprendre que non pays wana au cœur de l'Afrique ya pays ils ont ba ressources tellement trop et que bango ba compagnie na bango minene ba Apple ou fabriquer ba laptop ba biloko bele baza na besoin ba biloko wana pour la business ko yeko kende bien économie na bango toujours bien alors ba osani il faut ba envahir ba pays là il informer frère on a les sous so ba ngote que guerre to ka ya Rwanda wana guerre ya Rwanda to ba o ba lo ba génocide seulement na Rwanda ce qui va to ba ngote ngana ça en vérité lelo génocide, guerre Rwanda, Paul Kagame, Bouba, massacre, c'est tout si out. Ce qui fait on est en mode les longs encore formé que Makabona nyonso ezaka planifié à l'avance. Pour la nini, souka na ngoya ko souka wapi na est ya Congo. Ta mundela za ya wana na pesi bravo mingi na ndeko nani. Auto ekoloba wakala mingi te. Na pesi bravo mingi kombo na ye Robert soki nani boy. Na applaudir rien mingi avec Mamba Solo. C'est-à-dire Mundela za plus que fantôme. Hein?
o vena ngamo websenga bi o tolo baka satana tolo ka to mona satana o satan hein o avec appena satan na Lucifer na lifelo mais to vivre na satan o mikolo nyonso des années déjà to vivre na bango et ça ba mindele oyo muto ka mona pena satan oyo balobela na fin du monde nene kozala et ça ba tout vivre na bango chaque jour et puis on souffrir on solo baga bi oui non c'est tout à fait vrai okobana na mundele o vivre na ye boboti mwana oza lokola Obama ba metis wana mais mundele azuli na yoka to bala mindele no omuna kana ninga ko yango na poko muni relation noir na mundele esuka kaka na nini na bokabwani pour noir so vivre na yo vrai ozo mwasi ya bio se sentir à l'aise o kovana na etiki mobange il faut bala kana ndeko na kaka noir et c'est tout à fait vrai na applaudissa ki frère wana mingi na ebite kombo na nani c'est-à-dire mundele za mama na ndoka osala na te donc frère nani frère ndeko nani mboko kombo yango mboko Edouard soka koyoka ngai nana tristesse mingi ya mona ke yeza mona mboka zo mamba ndenge wana po soki politique kana mena ba ndeko ba Rwanda ba ki Kongola zo ba bongo ba ko applaudir makasi ba ko sepela mingi pour bango bazo sepela chaque minute dans chaque seconde au Congolais aza ko se tourner vers Congolais bango baza ko applaudir bazo mela ba champagne bazo célébrer c'est-à-dire les grave makambo sema na Rwanda génocide toyoka soki bato bele baye bango te lelo baye bake ezaka planifié pour eya kosukela wapi na kati ya République démocratique du Congo donc ba américain na ba européen bango tout ba planifié ke loko wana do ba na ba israélien to bosana ngo te Israël mboka no mona kawana eza na kati ya ba malere ko sakana te ya ba pays mingi na monde Israël donc ezaka plein selemaka ba créer logo moko boy na Rwanda ba trouble wana et puis ça d'abord accès na pouvoir na type wana parce que candidat wa qui favori na bango oyo a qui peut former et pas na bango aux États-Unis comme on a Paul Kagame alors va faire accéder na pouvoir alors là va accéder na pouvoir il y a ko pourchasser Bolimis Ndeko Jackson progresser beaucoup plus non progrès naebi metana zokana naebi yo vous avez l'invité du jour progresser beaucoup plus na côté local donc soit un peu makametali qui vous na peuple na biso o union des international to yebi yango qu'est-ce qu'on peut faire na yokana nazo aider yo po yeba côté to diriger émission to lingi un peu yo en tant que mwana ya Kivu obimisa un peu nzube ba mabanga oto beti bino ete bino bana ya Kivu c'est à vous aussi de participer d'une manière massive. Il y a ba place tout ça la révolution ba marche ba nini parce que bon on a raté les ali perol na bino ya koyeb ça exactement qu'est-ce que nous pouvons faire peut-être quoi pour bino parce que bino de bato boyebi konkokinsi na bino ko le kabiso to ça bosika justement mais zambwana ça na raté ça très important zambwana tona bande ko bele to solo la na radio boye tozoka na toi de passer par là c'est important parce que ndeko zambwana yiba ke pour na kongoza problème mondial hein et après c'est biso moko bana mboka surtout to solo la to se limiter kaka na kati kaka Congo na biso wana mais to sale erreur moko grave parce que mais non raison nazo le blaboye parce que vous avez des gouverneurs et des ministres yokanano nous avons une organisation il y a des ministres provinciaux il y a des députés provinciaux il y a aussi des gouverneurs dans toutes les régions. Qu'est-ce qui fait que les ministres provinciaux, les députés provinciaux, Union on a qui vous kuna baza sila même na parlement to yoka bangote ni motion moko ba ko saka na bangote donc c'est là où nous sommes en train de soupçonner que bino na est kuna aussi il y a d'abord les assiettes à laver. Et boye bisabiso exactement qu'est-ce qui se passe que baya ko contrôler bino na bato zoto libanda baza pe mingi te un petit groupe déjà seulement mais bazo vanda ba village na bino on est en train de vous détruire quand est-ce qu'ils entrent comment est-ce qu'ils entrent dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe derrière les Kivu. Bon ok non le bibo on a katango sur la marque on a répondre directement na ba question il faut comprendre problème mo boye ndeko samana eza problème ndeni ali ke et qui plein bateau c'est-à-dire pays voisins Ouganda
na Rwanda ndenge nalobaki problème ya Congo eselimitaka na niveau ya même ya Afrique nini wana te ya Grand Lac te eza pour moko eza mondial en complicité na banani oyo c'est-à-dire communauté internationale ba superpuissance plan na bango yaki bongo yaki ndeni c'est-à-dire baluka par tous les moyens bazwa este wana badétache yango ozokopra et puis baannexe yango na Rwanda ozokopra alors projet ngo yaki ndeni zambo na zela non ozana 2 minutes etikali yoka nano soki nazokotia boye c'est parce que nalingi o exploiter ba minutes na yo batepele baza kokomelanga awa oza kotanga yo moko kokende na bamakambo oyo batutu bayebi te partout au monde programme na bango ya bakolta na biso ya baminere ça c'est déjà connu mais maintenant tozokende tic au tac en tant que mwana ya local place wana kota mpe na mozindo oui mais zambona komana kotikana na 2 minutes Zambola komana tika na 2 minutes batu balobi ebele aba umeli mingi awa komanga na tika na 2 minutes nana lobi kutu mingi nana lobi rien hein Joachim bon nazoke directement siko na droit au sujet c'est-à-dire problème ya ndenge pour mtu anaona d'abord Sud Kivu o aza lelo ndeto ofanda to solo la aza gouverneur ya Sud Kivu c'était tout Rwandais aza papa moko boye aza kata mandefu boye ya lokola pembe ala taka Borsalino omoni bino bofana na state oebe koti wana ya Amerika benga Borsalino ala taka la tango to papa moko boye Rwandais boye tutsi boye ye mutu lelo ye mta gouverneur ya Sud Kivu na Nord Kivu tozana type moko benga ka Paluku type wana pe aza à moitié congolais à moitié rwandais ozo comprendre na batu nyonso oyo lelo ba mi benga ba opposant grand opposant nenga sa ba campagne na ye moko ya lokuta kombo na ye Roi Kanya Sikize Kamere Vital o nyonso ba tintin c'est des rwandais ba toto okata bango boye mitu na bambeli hein après départ politique nambe mais si ton sous frère yozolo ba nani pourquoi tu as dominé mais kasi ndé problème ndé koloba les lois au Congo après avoir éliminé plus de 8 millions il y a ba ressortissants il y a nord sud Kivu ozo prendre ne onanga ina ni zambwana yumuko il faut se rendre compte que na ce qui le to solo le bosse population il y a nord sud Kivu les lois et c'est li en tout cas totika sous na population vraiment c'est-à-dire ya ko c'est-à-dire ko koka c'est-à-dire le nord sud Kivu na Maniema et ça va 3 provinces au Congo et vous en a moins de population par rapport à rester à la province dans Congo hein? Imaginez 8 millions mais ils ont plus au-delà il y a 8 millions imaginez ils ont nombre ni wana tozolo bela il y a 8 à 10 millions donc ils ont pour la ça OK population ça sous mingi te na nord sud Kivu même na Maniema ndambo pe otikali toujours na cadre ya plan oyo le ba bande ko loba mais yo o bande ko tikala ngatante c'est-à-dire toujours na cadre ya plan parce que ça plan et le mo bien préparé et ça ba multinational ba zo soutenir militairement financièrement Uganda na Rwanda po ba ya ko terroriser est ba luka ba si sa population est le plus rapidement possible d'ici dans peu de temps ndelo ko salami sous mandat ya présidence ya leadership il y a Hippolyte Kanambe en complicité Hippolyte Kanambe on a supposé que vous êtes la président du Congo pour protéger la population donc le pourquoi tu as dominé non le biwana pourquoi le to boite surtout le diaspora on a mode diaspora oui bana est to zali pe belé na la France Belgique on a basé belé on a Scandinavie to za meto mingité mais réseau penato mara trop net na ba radio boé na ba débat na habité ou même eza question timidité ya bato est pour ba timide trop na habité mais le comment retenir les amoutous ya que est population est et sili kosila après avoir aussi ça va plus de 10 millions donc to comme une situation bon il y a une chose merci représentation bato est na kati ya Congo et aussi kala ko zala muke ya ko sakanate merci tenini. Alors, na lingi to kote pe na kati parce que bande ko bele ba sengi motion to pe si yo mtu za l'invité du jour de to wela to kene siko pandeko kamite to zo kene tuka ba 3 minutes ndeko kamite
ndeko kamiti na ibite soza koyoka biso soko ozali te alo tokeye pa maître Mastor to welela temps. Ok, nga nazwi maloba. Vraiment nasepeli na nde to solo la. Mais naza ko rectifier moi ba point mokie. Oyo puisque nazali qui cité indirectement quoi, il faut pena réagir mokie avant to jumper. Na oloba boy. Ndeko na biso verront ba raisonnement na ye selon nga ezali trop académique. Donc eza batu ya boye omema biso ba congolais toujours na kati ya mabungi puisque Congo na biso depuis l'indépendance ce sont les universitaires nde batu basa kokamba Congo batu baki kotanga maele ya mindele bali ba konza biso et puis basa kokonza biso toujours donc ndenge eza boye ngana sepeli na ba raisonnement na été ata mukie et puis likambu ya ba mwami oui eza malamu tozongela ba mwami mais ba mwami yango o bakendaka ba église et puis ba mwami yango tozobosa na geno bazalaki ba à l'époque bazalaki donc ba autorité coloniale ba mindele ndi ba placer ki ba ngo wana donc lelo ba mwami wana baza remplacer na ba ministre baza remplacer na ba président donc valeur na bango esili zelo kola tango kala bazalaki na pose ya ba caoutchouc rani na ngo esila donc ba mwami pe rani na bango esila donc ba ko qui sous puisque modèle na bango ezalaki te lolengo bakoko na biso bazalaki kokamba puisque tozobosa na geno na fondement tango esalemaki ba efasaki ba trace nyonso tu ya bakoko na biso o bazalaki na pouvoir ya kodiriger donc bato tozomona wana basa na rapport moko te na bato baza ko maîtriser bokoko na biso wana esengi to beloko wana bon eloko mosusu ezali point moko ndeko ndompe atakaki nga mpona koloba keno tozoko na makambo mosusu eza ba mythologie mais tozobosa na facteur moko oyo ezali ke ezali na baliwa mosusu mutu wana bobomi ye soki asepeli te akoki mpe kocreye ba désastre puisque tomonaka ba maison hantée bofanda na ndako oyo keno crime esalemaki na ndako wana eke ndako wana mpe komi keno bamakambo mabe ezolekaka na ndako wana donc ezali réalité oyo ezali kose manifester na mokili soki musiri ata utaki Tanzanie mais ke azalaki ko exercer autorité morale moko wana et puis avec un pouvoir moko spirituel donc quelque part pe kokufa na ye ya modèle wana ekoki pe kocréer pe atmosphère moko ya mabe. Donc c'est pourquoi ngai na mekaki ko considérer yango comme étant malédiction peut-être ezali le lenge oyo nga na lobelaki yango nde esonaki mabe. Bon à part ça point moko ezali ete ndeko moko na biso mwana bilaka ba idée na ye eza correct mais na lingi na bakisi na ba idée na ye bongo la monnaie esengeli tosala nango keba puisque ba capitaliste kaka oyo bakokonza biso oyo baza ko réduire biso na eta oyo tokomi bango nde bakolo mbongo donc bango nde bakolo ba banque ba fixa déjà ba montant ya ba mbongo oyo mutu poza dépasser montant wana donc mbongo no fuza na banque so tant mbongo neza na banque bango baza ko gérer yango ba ko yeba nini zo ko sala na mbongo wana ba projet na weza nini et soki mbongo wana ezali pona makambo ya Congo et que bango bazali contre Congo donc côté kuna soki toyebi toki mambo ya finance to échouer puisque déjà côté kuna bango kaka mutu bakangi yango donc batie biso na ba clé o esengeli biso toyeba ndenge nini ya ko détourner ba clé wana mais soki toki na raisonnement universitaire mawa plein ndeko a traité biso ba malade lokola ye batangisi ye kuna et pas individu nini na yebite que non Jeanne d'Arc était un malade allez au considérer biso bato tozo koloba makambo ya Congo tozo bundila Congo comme étant ba malade donc au clarifier donc classer biso ranger moko na Jeanne d'Arc tika ko sala ba amalgame ndengwana so oza ko yekola makambo science ngo me ko mélange raté puisque tant ozo yekola ba science ba ko bulete que nos amayeli za science ya muto ozo yekola ngai na mayele o kimba ngazo ko pesa nga naza ko se déclarer mwana ya bilaka naza ko découvrir ko décrypter ba makambo o kutu na classe ba te belé ba ke yokola yango te
mais nga naza ko découvrir yango par mayele o kimbango apesanga. Donc naza fier ya ozamona ya bilaka yo soki eza ko gêner yo poto ko taki ba diangenda boss na teki ba diangenda pe bazali kaka bato ya école coloniale donc batanga ki pe ba classe ya mwindele donc bazara bana ya mindele donc bango tu ba na kati ya processus moko ya konyokola l'homme noir malgré ba église na bango basala wana tout ça ça ne m'intéresse pas ils ont ba business na bango donc ça leur regarde mais likambu oyo toza nango ezali likambu ya Congo puis est ya Congo ndenge ni ba ko souffrir et singeli to trouver intellectualisme oyo ya mundele to kokate puisque ba tieli biso ba clé et belé ba piège et belé to zonga na bokoko na biso mais isingeli pe to tia ba base réelle ya bokoko oyo ezali infiltré te bokoko oyo yo ba secret na yango ba mindele ba yebi esanga mutu moko to kokota no obenga bakoko na yo o ba ozwi bango pe lokuta obenga mais bato ozo bakoko no te ozo bakoko ya mindele donc to tika osala ba je to luka kozongisa makambo na nzela et puis tokende kobimisa Congo na biso na libungi. Mais moi je pense que bana ya bilaka pe baza pe na voie ya malamu alors to tika kofinga bango comme état ko qualifier bango ba maboma po bino bo ke tanga na ba université ba pesa bino ba diplôme ya mindele oyo pe suka nango pe e osala nango pe rien nazongisi maloba. Merci ndeko Kamite soki ozongeli biso ndeko Kamite topesa maloba parce que topesa ki maloba mais ozwa kite au cas où ozwi te. OK. Oui on nazali déjà ana OK ko intervenir ngana na fait nazaki koyoka ba intervention ya ba ndona biso nyoso ngai pe naza pe mutu ya Bukavu lokola nani ndeko pe na shindana alobaki oza mutu Bukavu ngana koloba boye ça dit que problème na biso côté ya est ça dit que toki ko résoudre ngo na façon mibale ou bien soit toki résoudre ngo na logique actuelle ou logique ya mindele donc basale ça biso Congo ba créer déjà Congo et que en fait on peut se retrouver à penakati donc comme batu ya Bukavu on se batu ya nord on tout ya c'est ndengwana. Mais le problème maintenant en fait c'est quoi ce qui que non qu'il faut si ko nini ko résoudre ngo na nini la logique actuelle ça veut dire que il faut que bateau ça veut dire que il faut que bateau oyo bazana nani na pouvoir et pas na biso ça veut dire qu'il puisse d'abord être capable de comprendre un jeu en fait qu'ils allient. Alors donc et que koloba non et que biso soto monaki ndenge nini no que mzee no que autaki autalaki nde côté ya Rwanda et puis à côté na nini na côté ya Uvira mati Bukavu ti akomi Goma no akomi ti na Kinshasa. Alors ça dit que no ekina kokamwa mingi no no batu lelo eza batu ya Kivu batu on ke ba kokamwa no ke biso nous sommes ça dit que ça dit que Rwanda va dominer biso parce que no ezaka ka ba Rwanda wana sous l'impulsion ya nani ya occidentaux ne ba edaki nani no ke mzee Kabila ti akomana nani na pouvoir no et kina tango ya nani président Mobutu non et que ba Rwanda na ba mzuzu ba Uganda donc il n'avait pas de pouvoir il y a de quelque chose. Pourquoi? Parce que pouvoir il y a Mobutu ils étaient bangoté non on doit appeler ça qui est ou bien baida qui est ou bien appeler ça qui quelque chose ou bien bazaki na basoda donc pouvoir à Mobutu ça dit que bima qui directement na mindele donc en fait non, il faut seulement comprendre que et puis le pouvoir aussi il y a Kabila pe non Tasikoyo c'est le même pouvoir oyo et bimi et pas il y a ba américain et kiteli et pas ya Rwandais et puis Rwandais basali comme na bango
ok kuna babomi nani mzee Laurent Kabila et puis décider que mutu oyo il faut azwa pouvoir aza nani il faut za kanambe. Alors c'est le problème maintenant de ngwana et que il faut d'abord comprendre l'enjeu oyo ezawana et que à partir ya partir ya wana nde sikoyo on peut kotala façon nini oyo on peut résoudre le problème à est. Parce que je pense que nous sommes le problème à est c'est que si sikoyo il y a un peu de résistance et pas n'abisokona c'est à partir quand banani c'est-à-dire que population bazagawana que baza massacré baza sani c'est-à-dire que bango moko miti ensemble former non former le groupe les mai et à partir ya wana dès qu'il y avait un peu de résistance mais après en fait on a vu aussi que les Rwandais aussi et les Ougandais aussi après ça dit que créer peu Ougandais et Rwandais après na simape en fait on a infiltré on groupe wana mai en fait ils ont créé aussi leur mai. Et à partir de là, on a dit que au cas moi que non banani quoi le mai ya Ougandais na Rwandais on peut se voir que bomba bateau. Hein, ça veut dire que pour créer confusion. Or, c'est quoi en fait que la question qu'on se pose, mais comment se fait-il que les Congolais banani en fait bana misala ya Rwandais babosa bango minduki et puis après bango minduki et puis les Congolais même encore bana est encore bango moko ils vont dans la brousse pour nakoboma ba Congolais encore. Alors, on a la question en fait il faut que lango bien. Pourquoi? Parce que c'est impossible un étranger koya na mboka abandi kosala bitumba bandi kosala matata sans complicité ya la personne sur place, sans mutuya ya mboka, c'est impossible. On a vu avec le père Kabila que le père Kabila bakendaki kozwaye place oyo azalaki batie ye kope na biso yango oyo yo olobi nini okondima obe kondima te ye pe alobaki oui de yango pe bakumbi ye bakela ngo na kati na kati wana. Alors on a zolo bake soki il faut qu'on puisse résoudre problème oyo dans la logique actuelle. La logique actuelle est d'abord comprendre l'enjeu oyo eza kuna na kati ke ba mindele déjà en fait basala biso makambo et nous on cherche ya kokende place oyo ba mususu bazolaka pouvoir. On ne peut pas échapper na likambo wana. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de pendant en fait 32 ans Mobutu il y avait la paix. Mais pendant Mobutu il y avait la paix parce que Mobutu Mobutu lui il avait compris là où est le problème. Pas le problème en fait là où la source du pouvoir. C'est ça qui est pas américain. Et Mobutu traitait lui-même avec les Américains. On a vu Mobutu avec Bush. En fait, Bush lui-même, il était le parrain de et avec Carter, on a vu, avec Reagan, on a vu. Mobutu traitait avec la France, avec le Premier ministre de l'Angleterre. Mobutu traitait avec eux, il les donnait de l'argent, il les corrompait, il faisait tout pour que Batouana, qu'on lui donne le pouvoir. Alors, c'est à partir de là, de ce que Mobutu, il a fait 32 ans au pouvoir. Ce n'est pas parce que Mobutu, il avait la force ou quoi, non. Parce que Mobutu, il savait là où est la source du pouvoir Yakofanda, comme Mutu Oyo, au dirigeait Congo et qui dominait parce que en fait c'est lui qui a donné le pouvoir à Nicolas Museveni. En fait on est entré Mobutu en fait. Ok. Oui, alors?
Ya silisa en tout cas à moins d'1 minute pour token à moins de limite ok nakoloba wana nde ezalaki izwa liboso c'est-à-dire que so ya mibale ezaki alors maintenant soki c'est-à-dire que dans la logique actuelle eza wana alors la logique so mosusu la logique mosusu nde oyo nani no mbuta nani no no mutado mpe aza koloba c'est-à-dire que logique mosusu eza siko logique oyo ya bobiso connaissez maintenant ya comprendre nous sommes qui nous est-ce que biso toza ba miindo et que quelle est la façon dont on peut résoudre le problème na biso ezala ya este ezala ya nini ya Congo mobimba ezala problème na biso nyonso mbala moko et que to résoudre yango sikoyo ke babitumba oyo ya mindele ba corruption ya mindele ba manipulation ya mindele ya colonisation ya mindele ezala physique ezala spirituel eko kakosila et que babitumba nyonso oyo ekosila au cas où sikoyo biso moko tozongi na bobiso. Merci. avec ma jeep ya poto manzanza poto ekozala pasi. Non non, c'est bien. Et que en fait en fait il y a deux logiques. Ou bien soit to sali d'abord pour une solution immédiate. Pour une solution immédiate, to sali d'abord makambo oyo Mobutu faisait pour la paix au pays. Mobutu, lui, il a corrompu Amindele pour qu'il ait la paix. C'est pourquoi Mobutu, il est resté 32 ans au pouvoir. Alors, oui, mais merci. Mais corruption à niveau on signifie pesa ba minéraux. Et c'est ce que Kabila est tenté de faire aussi. Pesa ba minéraux pour garder le pouvoir. Mais toi qui n'est pas vendé comme sous, c'est une motion. Merci. Alors, toza ebele awa, franchement, tozo limité ba 5. Moi, on a bilaka aussi une motion, mais qu'on a sous une motion. Ah, c'est ça. Ok, ça va. Ndeko dompe na pesa maloba vana zonge la mwana bila kamta azana équipe kuna pe. Matondo, ngala koloba boy. Na kasi dernièrement totali biso na ba YouTube ne bakangaki bagbo. To mo ntango bakangi bagbo bazali koya na ba fandisi likolo na mbetu. Ba pesi micro bazolo ba loba. Yebisa ba soda na yo batika ko beta minduki. Yebisa ba mercenaire okotisaki batika ko beta minduki. Bagbo abaluki atali mutu wana valo balu bitala. Omoni makambo eza koleka. Eza likolo na ngai pe likolo na yo. Bokende ko revoir video na malamu. Alors bi omoni makambo nyonso eza koleka. Eza likolo na ngai pe eza likolo na yo. Ezali malheureux que la plupart ba chef na biso bakubaya ko comprendre makambo wana na suka. Endi koloba tozolo belawa Congo belge. On va dire au début. O ezali monstre ba créer que tozana maîtriser te to yebite basala ki pour nani na intention ni bazali ko kende na ye mais biso bazali quand même ko défendre parce que on se retrouve à l'intérieur contre qui pourquoi bazali ko yebate mais bazali ko constater que oui il y a mort d'homme ça fait mal mais est-ce que zali pour passer ezali nde sengeli to réagir sans pour autant savoir quels sont les mécanismes qu'il faut tia pour na stopper passion là ndeko auti ko bala belo ko kitoko tuza ko connaître le Rwandais ba Rugandais ba yebo ina boye mais Mobutu mutachaki Museveni wana alors bio Mobutu corromper ma mindele non Mobutu aussi a été mis là-bas beaucoup mona que basali biso jeu depuis l'isolo à indépendance qui était aussi un jeu à mindele. On n'a pas eu d'indépendance. Bon, on a malamu. Tout ce que ça va me monsieur Beto Fongo pour que l'indépendance des pays africains. Et là, nyonso résultat et action à la loge maçonnique en Afrique. Bon, comme on a, Congo a eu 60. Dans 60, combien de pays africains ont eu l'indépendance? Bon, qu'est-ce que c'est? Dans 61, combien de pays africains ont eu l'indépendance? Donc, Mundele, surtout nous, comme la logique, que tout beau, tout là, que donc, les Congolais va bêter dans 60. Côté, va bêter, donc, Mundele va dire que bêta, et pas battu, non. Faut tout le monde la logique, quoi. Tout comprendre que, bah, État, oyo, bah, Mundele va créer un peu na bango moko. Et chaque fois, bah, so, va changer géopolitique. N'engende que mon corps, l'obaki, bah, comme que utiliser biso moko. Pourquoi utiliser biso moko? Ndeko moko alobi yango awa na kanisa ezali ndeko master alobi que so totali côté ba chef coutumier on n'a pas vraiment tozana ba daire ba chef coutumier tozana ba nkomuté on a les chefs coutumiers so totali pa na biso moko nous sommes les produits de l'école de l'homme blanc totangi ba classe na bango na lobi te il faut pas totanga
Parce que autant c'est quoi? C'est être informé. Mais le mal, c'est que nous avons se limiter l'information comme on de la perception. Au lieu de surpasser l'information. Quand nous sommes classe à dire que les gens doivent rester, ne pas s'éduquer, ne pas connaître ce qui se passe autour de soi, et tout le monde par un miracle on devient intelligent. C'est faux. Il faut même pas s'informer plus que au-delà de la classe. Et à ce moment, on comprendre quel système il y a des gens qui s'autoclament les décideurs du monde aujourd'hui. Mais toi, il me pose la question, ils sont devenus décideurs du monde comment? Qui les a mis décideurs du monde? N'a pas sont décideurs du monde. Par quel miracle? Et vous allez comprendre que s'il y a décideurs du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu indépendance, nous vivons dans la fausseté absolue. Tout ce que les gens c'était faux. Et dans la fausseté, on a utiliser la petite animosité pour nous faire taper là-dessus. Il y a des Congolais, que le peuple rwandais va occuper Ngamboana. On n'a aucune preuve. Après que c'est lui-même encore qui va leur dire qu'écoutez, il faut occuper Ngamboana, je vais vous donner les armes. Mais ce n'est pas pour leurs intérêts. Mais comment résoudre le problème? Il faut surpasser tout justement la logique. Pas l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, il ne faut pas qu'elle ait mais pas mais que des tinangam soit rwandais. Pour qu'ils puissent comprendre que nous ne sommes que les victimes. Il y a un système international où ils allaient s'opposer, ils allaient sont en opposition pour qu'ils aient survivre. Les autres et les richesses, les minéraux. Aujourd'hui, quand on parle de richesse, le Congolais, on a dit qu'on définit d'abord une très mauvaise définition. La richesse, c'est tout ce dont l'homme blanc a besoin, qui se trouve sur notre sol. Et l'autre qu'on a ce monde, on a besoin, de bien richesse. Et voilà là où nous sommes piégés. Parce que faut tobi misaka, to pe sakaye, tobi misaka, to pe sakaye. Alors que surtout les définir richesse n'est mususu. Richesse zali oyo biso moko tozana nos besoins pour na satisfaire conditions na biso. Pour na tomi comme ça malam. En ce moment la pièce na bango kwe. Tu regardes tous la pousser vers d'autres domaines d'invention. Tu regardes tous la pousser et je pense que dans n'engin de kolobaki que diaspora il faut la éduquer. C'est tout justement dans ce sens-là. Travail aux alliés que ça la réalité pour na stopper la hémorragie parce que Kobo Mabiso, Babomaka, je vous informe, mais je vous rappelle que Babomaka Biso toujours au même rythme. Et vous allez même surpris pourquoi aussi la raté. Parce que Léopold II, n'a moins il y a 50 ans, vous avez Congo, on m'a dit combien? 10 millions d'habitants, non? Plus de 10 millions. Donc, ils ont dit qu'à un moment, il y a cicaté, il y a 10 millions. Je ne dis pas que la mort est importante, mais ils ont dit qu'ils ont rythmé, ils ont la cacandengue, ça a toujours été ainsi. Il faut tout le monde dans un cercle infernal. Il faut que Bissou, tout le monde découvre logique, mécanisme, on a infernalité na bango où ils ont dit que ça là que ils peuvent nous contrôler, ils peuvent nous opposer les uns les autres idéologiquement, c'est-à-dire ils ont créé des pays où ils ont créé permission, ils ne sont pas associés, mais après avoir créé ces atrocités où torturer qui sont na katina ba pays on a pas quoi exploiter kitao bango bazaki na besoin bisoté, ils nous disent les frontières là héritées de la colonisation sont inviolables. Neto katibino wana eza inviolable. Mutu moko violer en wazate. Alors que c'était simple, biso moto lo baké écouter. Makamana côté bosala qui est tali bisoté. Nous pouvons nous asseoir et discuter à n'importe quel moment comment nous voulons nous organiser. Nous pouvons nous asseoir, discuter à n'importe quel moment comment nous voulons être. C'est ça l'indépendance, Mandeko. L'indépendance n'est pas au fan de non, je suis congolais parce que les frontières héritées de la colonisation, comme si la colonisation était une bénédiction, mais la colonisation c'est une malédiction. Et c'est qu'il y a 10 millions de morts. Tout ça, mais tous les villes batongaki, c'était les moyens pour la bango bayi babiso madame. Tout banzela batongaki, c'était banzela pour abimisaka, biloko bazali koyiba, o bango bazana ngo besoin, biso dans besoin te, pour abimisela bango et qui ne pas na bango madame. Donc, ils n'ont rien fait pour nous. Je dois changer de discours. Vous n'avez rien fait pour nous. Nous avons peut-être bénéficié indirectement. Mais l'objectif, ce n'était pas nous. Voilà pourquoi il faut pour nous d'abord.
nous allons nous redéfinir par rapport à penser na biso tozali banani biso ne tokopesa définition wana tolingi tofanda ndenge biso ne tokopesa définition wana e bokomona ke mutu moyindo nyonso oyo ayaka na idée wana azalaka plus dangereux que même les diables pa bamindele lumba babengaki ye pamba te le diable parce que bamonaki na mutu na ye c'était les États-Unis d'Afrique. Quand même Nkrumah, les États-Unis d'Afrique. Même Kadhafi va bomber dernièrement, Ouattara Kazalaki, arabe. Mais il avait compris que la force nabiso, et ça dit tant que tu se soudé, tant que tu redéfinir la géopolitique nabiso, n'enge biso moko tomoni, que ça y na ekati na intérêt nabiso. Les Kagame, les Museveni, ce sont les marionnettes du système. Makambazali ko ça là, c'est tout simplement pour protéger le pouvoir qu'on leur a donné. Ça ne profite pas à tous les Ougandais, ça ne profite pas à tous les Rwandais. Mais en sous-bassement, créer logique où nous développons l'animosité envers nous-mêmes. Congolais, Haïti, Rwandais. Mais tous les gens, alors dit mais bateau yaka wana minduki bandi ko violer bateau. Est-ce que zaka mutaki ko s'engager? Est-ce que ba yeba ki bazaka no sa eloko wana bo comprendre que ba koika na piège ya système occidental, il y a forces armées. Civil azali zoba, l'armée, exécution d'abord, réclamation après. C'est ça qu'on les a formés. Bah, programme comme un robot. Vous devez d'abord exécuter le meeting de Topesibino. Vous viendrez savoir si c'était bon ou c'était mal après. Et bah, conditionner Bango, dans le système, partout au monde, comment est-ce que le système occidental est allé s'imposer sur une fausse visage d'un mensonge, un grand mensonge. On va bien dire démocratie. La démocratie, c'est un mensonge de l'homme blanc. Je te comprendre, te définir, qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est un mensonge de l'homme blanc pour contrôler le monde. En ce moment-là, le monde a changé. Mais si on tente définir que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, exercé par le peuple pour les intérêts du peuple, alors que le peuple n'a aucun pouvoir. Dans tous les pays, système mondial, le pouvoir appartient à ces groupes. C'est eux qui ont le pouvoir. Ils ont pour preuve, na Congo, vous votez Bemba en 2006, vous décidez de l'obiter. Afin de la quitter. Vous votez Tshisekedi en 2011, vous décidez de l'obiter jamais de la vie. Afin de la quitter. Vous votez en 2016, vous votez ceux qui libata, ceux qui soso. Ceux qui vont l'obiter à vous fandater, à vous fandater. Alors pourquoi continuer dans un théâtre qui ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que tu dois développer tu comprendre comme Bagbo a compris na suka na kiti en chemin na dikolo mbeto en cinglé aza ko ebisa mutu wana aza ko opprimer mutu mwini lokola bitala omoni lisolo ozo bete na nga awa terrain nyoso za ko sala nga ezali ka moko eleki na yo likolo oza ko tu as l'impression que oza ko comprendre mais tu ne comprends rien nanga pena ko comprendre ya côté biso so ba victime pour toi aussi dit ça ba to citizen na kati na Congo. Il faut tout changer perception. Le lingue a commis tala. Peut-on qu'il part de la éducation, tout infecter pe bande quoi ça c'est notre obligation. Il y a quoi infecter pe bande qu'on a biso basa kuna ba comme la même vision na biso. Que d'abord na boko qu'on a biso tolobaka mabele mokonzi. Muto ko za mokonzi mabele. Comment est-ce que tu peux t'exproprier de la terre? Comment est-ce que la terre peut t'appartenir? La terre ne peut jamais appartenir à un homme. On a beaucoup qu'on a biso. Mabele mokonzi, mabele za mama na biso. Et beaucoup de gens sont développés logique ya sika. Toko siele muka na kati na mutambo ya munde toko siele meka na maboko ya système. Mais aussi on t'a to tika lika na logique ya on s'emmagasine avec beaucoup de diplômes inutiles qui ne servent pratiquement à rien. Ceux qui sont calés kana yango moko. Et ça qui to comme ça insuffisant et inutile. Ceux qui sont télémi kana yango moko. Et tout comme on ça aujourd'hui comme on a muto alinga aux ministre azana diplôme nini. Mais la diplôme il va répéter makamboyo, le système lui a appris à répéter. Ajustement structurel, ma balance à l'économie boye na boye, toutes les méthodes qu'il va appliquer au yobatang ici dans la classe que le système a déterminé parce qu'il faut que le système finance les doctrines éducationnelles tout dans la classe. Ce n'est pas parce que ça est vrai, mais ça parce que ça est financé par le système au travers de l'université ça est créé, pour que tout ça programmé à côté de la. Notre problème est à se déprogrammer.
Et c'est comme ça que tu as aussi ça problème définitivement. Mais à la solution rapide, parce qu'il paraît à mort d'homme, nos ancêtres l'ont fait. Bino mo kanisa teke tango mndira mandeko yazo kanga bato za ko beta za ko sala barazia za ko bato na déportation bato ya maile lokola ngai na yo bazalaka te. Non. Bazalaka ko teke bato ba mekaki ba stratégie na ba stratégie bazalaka te ba mekaka pe ba stratégie, mais tout ne marche pas parce que soko zai na kati na terrain ya football na adversaire na yo et que adversaire na yo azai na remote control oya ko diko fina yango terrain e tengami kote na yo akoti kofina poto na yo evimbi poto na yo ekondi soki okoti kopolisa adversaire na ndenge wana nayebi te soki nakobenga yo sava. Merci, so na comprendre yo bien oza kosenga éducation biso na biso photo c'est éduquer, mais maintenant c'est là où religion eyelaka na kati ya société civile pona ko éduquer batu ki muntu. Moi je pense non, que la religion c'est un programme d'esclavagisme. Merci. Merci. Mais il y a un messier où il faut bon de la gaille pour que y ait la cabine ce qui va banini ba faveur moko boy XY. Il y a un messier qui m'a il faut bon de la gaille parce que ça il la gros bébé ou ce qui bolobi boy akosilika kotomboga. Merci. La faveur XY. Non. Merci quoi. Qui n'est pas une religion. Ok, donc une certaine donc une certaine éducation za kosenga. Voilà, donc il faut s'éduquer d'une manière locale. Maintenant qui va faire ce travail là, c'est là où il y a voilà. Na répondre voilà pourquoi na kati na biso et ça na bato tout ça obenga bana milaka. Le premier travail à faire c'est quoi? Ezali rassembler bato nyonso baza na ba idée ya sika. To créer synergie moko. On peut débattre et développer des idées clés comme étant un nouveau rayonnement. Il y a des révolutions. Comment on appelle ça qui exemple à Mao Awa? Mao a conçu un mode, un système de pensée, une nouvelle vision qu'il a d'abord implémenté chez les Chinois et créé Nini. Le Kumuna Bango, il commence à se voir différent. Moutousso Kazul a récupéré le Kumuna, a commis ça différemment, a redit que ça là, bah merveille. Exemple, vous avez comme on a révolution bandina, il sera Fumukimbango. Au monde qui est battu sur la bande qui a débit, Ingeta, Boenaboe, Bazaki, ko rayonner, le lengue moko ya sika qui a attiré tout le monde. Mais le problème, c'est que quand on s'est approché Nabango, on a trouvé une coquille vide parce qu'on a trouvé en eux la religiosité. On a trouvé qu'ils étaient seulement des religieux. C'était une coquille vide. Voilà pourquoi. Merci. Merci. Toke pa mwana bilaka epinde ko Veron de ko Longi mbuta Robert Mukolo bangonyo sonan pe bazui deuxième alobate. Do mwana bilaka sengi mosu depuis kala na ebite soki okozwa ubena kene pande ko Veron. Matondo mbuta nanga zambona ezali esengo mingi ya koyoka kamaloba bwania oyo ezobima na monoko ba mbuta oyo baza kososola bwania. Merci mingi ya koloba pende ezali tina lelo parce que conférence oyo naki pena na mingi ya koloba te mais lelo na koloba ka boy pour éclaircir un peu bandeko. Il faut tolukaka toyeba topusaka makanisi na biso musika omoni. Donc, ce qui est il faut que makambo ya mokili oneza otambola. Mokili tozo vivre ezala makambo ebele. Omoni kotanga ba classe, koza ba diplôme, eza yango te kozala na bwania. Omoni donc plus de 90% au nyonso toyekola na mokili. Ce n'est que du mensonge. Eza le kuta sur le kuta. Dans ce moment, la sabino que oh ils ont le kuta, parce que souvent nous ganga magamande za boy. Omoni, alors faut to luka ko soso la kasilo lolenge na biso. Et là ko senga yango wana. To ko tambola te que selon toujours makanisi ya batu ou bien selon système moko ba chelibino. Mais non. To tambo sa ko ngwa le biboyete.
Si vous avez autant de temps, bon, ça va, les lois sikoyo, mboka ba kabila kei. Brûle kabila kei to kiti mboka so to sani. To sani. Bon, expliquer biso to sala sikoyo nini. Bwani na bino moko ezati. Imagination na bino moko ezati. Mais on est des champions du monde. Yakoloba, yakoloba. Tout le monde a ça. Moutouté, alors ça a quelque chose à Moutouté. Nous, on vient d'avoir des débats ici avec Gomez ici. Et c'est un grand monsieur aussi, à respecter. Hein? On s'est posé une question simple. Comment seulement trouver qu'on soit mongo dans la communauté pour nous servir à cause de ça? Comment? Tu vas dire que tu as des difficultés à la communauté. Tu vas dire que tu as des problèmes à la communauté. Aux hommes, on a dit, ah, mais ce qui te dans la logique, c'est quasi impossible. Mais or, vous m'avez combattant, mais si on avait un peu d'imagination, tu pourrais remettre la même communauté à partir de là. Mais tu as un buzoba, tu as un kofingana, tu mesana. Toki nango na kochola lokoso mbongo mutawoya sazana volonté ya kopesa na likambo me mutawa ba komi ah pa bikeno lobi lobi ba mo le kana ka bango potana wala le mbongo mais or que musala wana soki toki nango na discipline et ordre. Moi je vous jure, même communauté ah oh ba na biso ba sala ka boy ba yibaka ba sala ka boy ba buka ka boy mais makambo na ngi sila. Mais c'est parce qu'on n'avait pas d'imagination. Mais pour la roloba, pour la roloba, pour bima ba intellectuel, botangi ba classe, bambula botangi, ba classe amo botangi, na éviter boto tonga Congo ngote. Boto nga cité, boto nga ngo bozwa poto ne batonga poto ne bozu bo meme on Congo boke ko tonga. Mais pour la roloba, tout ça va champion. Naza mingi roloba te mais naza na mamanzinga awa ye paza na ndambo ya kokabola. Akabola tawo ya ye comme ça na tika la bino maloba. Mamanzinga. Matendo bambuta sino nyoto ndenge bolebi wana. Na nzoyo tabino. Mais ezaka même fasi ya solo na communauté na biso. Eloko makade ba commencer qui intellectualisme. Alors, quand on a parlé de Kolawa, il y a vraiment défaut makasi na bobiso eza mawa. Monoko na yo oyo botami na bakoko na yo. Monoko bakoko na yo olingi kutokoyo kango te. Na bano babotami awa olingi kutokalo basali ngala ya pamba te. Mais lokota ya bapaya wana tu es champion. On le met qui problème la carte d'anda pour séqueler. Pour que cela la moi na monoko nini. Pour cela kana monoko papaya. On va faire tout autour wana bakoyoka. Donc ça tout séqueler te au mitrailler yo moko. Ezaka kamawa. Makambo mingi ande ko basi baba lobi yango nyoso. Wana répéter tout mingi ezate mwana bilaka pe awuti koloba yango. Toujours communauté na biso bilwa lwa eleki mingi tolobaka trop. Et te faire à l'autre côté. Par le but, nous sommes combattants. Le Burundi, nous sommes télémia, ouais, combattants, tout ça qui en pleure. Et nous avons une bonne organisation. Et nous avons bakamasi mbongo bâti, bakamasi mabe bâti, comme des plans, tout. Et bonne vision qui combattant. Les gens qui en pleure, pas tellement la combat Zimbabwe. Mais tant que tu pas bana ou pas batongo ya bakombata o ko le pote timi na kombo kimbangu mindele babanga ka kombo kimbangu ko lenga kana kombo kimbangu parce que tasangisi biso to kota na babiro na bana kombo ya kimbangu ile board na kombo kimbangu baboma bakoko na biso bakenda esclavage batongi poto oyoyo na kombo bakoko na biso na histoire na biso tant que tu kateye na biso histoire na biso kota na babiro mindele notre but, mindele va être paralysé. Mais, bisote l'histoire, la bisote, yo va te mettre, mindele, il y a un collaborer, il faut faire, mindele va faire, bisote de aussi le temps, on va faire, c'est beaucoup ma bonne. Et vous allez me dire que la ndenge
maye na ignorance le même dit que ça puis comme na yele ya ko bien lisusu te yo tende ko senga ye ayaya ko bonsele Congo ayaya ko dongolo Kabila aussi ata te Kabila et tout ça semble faux histoire na biso to éviter donc biso to éviter on a fait ça moi témoignage moké sur ma moyen so pende une fois na 2009 na kende Congo na koluka na kaka pasi ya Congo et tout un jour un dernier dimanche à mois d'août à 2009 na kende quelque part ne chopement na kende kusomba na kusama ba provision na kone kuna na kende kuta na comptoir na sima baki na télévision ezaki émission moko boye pasi nga na kende kuta ese bandaki mais Dieu merci quand on a commencé là bakolo la émission ya papa nkushi bayimbo botongela na nzambe bakoko na bino après tant balongela émission ya papa nkushi ezaki mondele moko baki na ya se présenter moni mondele toyebi to aza mondele se présenter apesi kombo na ye abinga na ga juif bolimisana na nga bajuif te parce que c'est quoi le peuple élu de Dieu mais c'est que va vous faire endurer bandeko na bango bapalestinien bafrère na bango eza pire que oyo moto akoki kosubi en sachant que bango disant basubisa yango na Hitler awa ils avaient dit plus jamais ça mais la même chose bango basubir oyo babaki plus jamais ça yango bakofaire endurer yango bapalestinien plus wana ntango afungolaka monoko na aloba nde place amonaki azaki intéressant alobi nini alobi nazolobela bino bayindo nyonso bisika nyonso boza dans tous les 5 continents soki bozali komona ngai dans tous les 5 continents bisika bokenda ekomi ntango oyo bakozonga kosambela nzambe oyo bakoko na bino bazalaki kosambela etike ngai yango ekomi intéressant napusani pembeni ya comptoir mpo nayoka malamu il a répété ça 3 fois Gabi Oyo des actions. 3, c'est déjà quelque chose. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que Bisso Mindele m'a beaucoup salé en Afrique, comme qu'on faisait Bisso, il y a un commettant Routoloba, vérité. Ma beaucoup salé en Afrique, nulle part ailleurs pour saler en gros. Nazi pour saler en côté, na Inde pour saler en gros. Et nous avons réussi en Afrique. Mais les Africains, jusqu'aujourd'hui, doivent comprendre que ma Cambodge la bango c'est voulu par nous. Nous sommes même en Afrique qui vous a accepté. Jamais que même la bino ou accepter le lot. Et la combat Zambé au côté maté. Et depuis Zambé qui sont au côté en Afrique si le lot. Les autres donc ils sont africains et depuis si qu'on bombarde de tout et tout. Alors on va sous vous avez le côté bon en Afrique là. Mais quand la nano osambela na minoko nini ozosambela na minoko bapaya ebe bosambela na balokota na bino ebozosambela na lokota bapaya eke bakoko na bino baza bafrançais bakoko na bino baza baanglais baza baaméricain baza baallemand non bakoko na bino baza ya baminoko na bino oyo na afrique moko natanga eza te kaka na congo boza na plus de 400 ethnie e na betini wana nyonso bato bana balangi na bango eke bosambelaka na balokota na bino pourquoi pas que raison est Zalaki. Nous n'avons pas pu maîtriser la spiritualité de la vie africaine. Il y a un moment où on a des armes. On a juste un cadeau là, on a des mots dans la Zambie. Alors, on maîtrise la spiritualité de la vie africaine. Ils ont tellement makati, il y a un moment où on a des armes. Mais malgré que la arme, c'était pas facile pour tout le monde. Et les gens ont eu Sabino. Bato nyonso bakoyoka ngai, bayindo nyonso bakoyoka ngai, bobomba yango te. Okende kolobela ngo bandeko na bino nyonso bisika nyonso baza dans tous les 5 continents. Ekomi ntango bozonga kosambela nzambe oyo bakoko na bino bazalaki kosambela. Asite banzakomba, bamungu, bamawuja, kasi bato bayebi histoire na biso. Comment on considère baimana, bamawuja, bamungu, banini. Alors, tant que vous avez nzambe oyo bakoko na bino bazali kosambela te l'Afrique bokokende na enfer. Mais pour prospérer, pour qu'il y ait un développement en Afrique, vous avez une seule solution parce que côté armes, kokoka biso te. Parce que développer armes moko bokokoka kotegale na biso te pour terminer bino nyonso.
alors seule force obino botikani nango ekozonga na source na bino kosambela nzambe bakoko na bino bazali kosambela epuna balokota na bino po bakoko na bino bazalaka na bino bayokelaka bino bana mawa bazelaka bosenga bango ebino bosengaka bango te baza na mawa baza na souci bazomona bino nde bozosouffrir me bino eloko bozoyeba te nzambe bino bozosambela oyo ya importe toyelaki bino akosalelaka bino eloko sasa bosambeli 1000 ans ensane na afrique eloko moko te la preuve ndenge botala partout il y a combien de dieux en afrique il y a combien des églises en afrique eloko moko ezosalema te mais bino baafricain bozokomprendre te même les églises charismatiques oyo les fmi les ong eza toujours baœuvre ya biso mindele bato tozokotisa yango na afrique parce que ntango makambo wana koperdurer na afrique afrique moya comprendre eza te biso toza toujours supérieur na bino bayindo mais ntango bokozonga na bobino boboyi biloko nyonso biso mindele tozoyela bino et c'est là bokomona prospérité na bino botala baindien botala bachinois botala bajaponais babelelaka avant toute chose nzambe bakoko na bango c'est là où mayele eutaka mais ntango yo ozobela nzambe bapaya est ce que voisin na yo akokopesa yo biloko ya kolia koleka bana na ye non alors bayindo bocomprendre message oyo moto nyonso azwi yango abomba te akende koyebisa bandeko na ye ekomi ntango boyeba kozonga kosambela spiritualité na bino oyo bakoko na bino bazali kosambela parce y avait la force la puissance le pouvoir bakombo tolongola bino boyebi le pourquoi bakombo tochange bino na afrique vous savez le pourquoi boyebi te boluka boyeba moi j'étais ému na juif wana ndenge alobaki na mpe aza liboma te aza motu normal nga nalukaki nazwi oyo ya ngai ndenge nazope décision plus jamais nasambela nzambe bapaya ndenge nazokoma na makambo bokoko na ngai c'est fini parce que oyo eza confirmation nazo yango 3 fois alors biso bakongole tozala mayele bakoko na biso bakaosamba soki problème baza ofanda na se ya nzete bake kosolola okoyeke tete pour rien elelo ekoma tokoyala baradio kofinga sana pake oyo aza mayele mingi koleka olie mayele oyo ozwi yaka mpo ofanda na baninga parce que eloko eza forcément bien mpo na yo eza pas forcément bien mpo na nga mais po ezala bien mpo na nga il faut tovanda te solola oyo explike ngai na comprendre yango te natala soki eza bénéfique mpo na ngai toconclure toyebi ndenge nini tokokosala mais toyaka kaka kofinga baninga on apporte rien de bon ozoyi ozoya kofinga bato oyo bana bilaka basali eloni tocreye totangi awa te mingi batangi awa mais tocreye tozocreye te kaka kofinga alors tochanger parce que ntango tokozalaka na kofinga na bakritike mondele azoprofite mpasi makambo wana mondele moto ayaki nango ye azoprofite azozwa makasi masala ezobota ye na mapapu yo oza toujours affaibli on doit arrêter avec tous ces futilités les français wana bozoyaka koya koloba yo oza congolais koyela bato kolobaka français molai ok bazama français te bozoba bafrançais yango bacravate mais bozokoka kotonga mboka te bozomona te boza ridicule bobimisaka na bafrançais na yo mais boza ridicule bokotonga eloko te na français depuis baya na français tala bakonzi na biso bacravate na bafrançais bazotonga te ozoyela bato na makambo ya mindele oyo balakisi na classe eza limité en dehors de ça tu peux pas aller plus loin mais la spiritualité eza illimitée tu peux même pas le contrôler oyo ndenge balakisi na classe eza na ebandeli mpe suka donc livre bali na page 1 esuki na page 100 bakangi okozwa livre mosusu c'est ça afrika otosongela ngo ndenge wana matondo merci naza na mbuta na ngai alingi abakisa mwa maloba mbuta nzinga ye mpe aza na ndambo kokabola apres wana nasolosi bino maloba aloba mbuta merci matondo mingi mbuta boni papa zapana botono kuna merci mingi ndeko en tout cas esengo mingi ntango bambuta na bayaya basanganaka mpona kolobela bwana mpe mayele ya ntuka congo ya besi congo ya bana congo nyonso soki tolobi congo pas comme une tribu mais Congo comme un peuple, Congo comme Dieu lui-même, Congo comme une nation. Donc nous
esclavagisme bandeko bapalangana na ntango ya colonialisme e bandeko mpe baza ya kopalangana na ntango oyo ya occupation. Donc tozali perdi na kati ya culture oyo ebengami culture ancestrale ya bakoko na biso. Mais toutefois ndenge tozalaki oyo par exemple bachinois basambelaka nzambe bakoko na bango, mais nzambe azalaka moko. Ne confondons pas les entités et Dieu. Nzambe aza moko eza te ko bango baza na bonzambe na bango biso mpe toza na bonzambe na biso. Non, nzambe aza moko asa likolo na se l'univers visible et invisible, mais baentité oyo babima base représente na badifférents peuples baza nde ebele, mais Dieu est seul aza ye moko. Alors biso lelo soli tozokoka kosala retour wana te ou bien recours wana te na barite ancestrale. Mais pourquoi pas tomeka kotala bamodele ndenge bakoko bazalelaki na Egypte, tomeka kotala mpe bamodele mosusu ndenge bakoko bazalaki na royaume Congo. À partir ya wana tostructure yango parce que jusque là toza na bastructure te, toyebi te lelo tokosala boye lobi tokosala boye, toza nango te. Toparlera sur nos ancêtres, mais structure na bango sociale, politique, économique, spirituelle, toza nango te. Toza na structure ata moko te boye au domaine oyo tokosala nango boye, domaine oyo tokosala nango boye toza nango te. Alors faisons un effort ya retrouver bastructure wana pour auto-rétablir sikoyo makambo nyonso na tosala renaissance de la culture Congo na kati ya mabele ya bakoko na biso. E na ngana bakisa so mwa eloko moke kaka ndenge toza boye lutte ntango bakoko na biso babundaka pour l'esclavagisme. Évidemment déclaration à droit de l'homme esalamaki à partir ya États-Unis kuna bakendaki na Amérique na les Amériques au pluriel, mais esalamaki uniquement na kati États-Unis. Bakoko bakomaki libre mpo babundaki balongaki etumbango. Etumba mosusu esami na ntango ya batata na biso tokolobaki mpo na indépendance babunda. Mais sikoyo tomeka kotala baelema nini yango ezalaki nécessaire epuis réuni mpo balonga etumba na bango, epuis nini bande kodivise bango, parce que na époque na bango mpe badivise ezalaki makasi, mais objectif eyaki moko. Dieu merci balongaki bazwaki indépendance. Alors sikoyo na baparti nyonso wana ndenge ndeko Ndombela alobaki ezalaki baparti moko ethnique, baparti moko politico-ethnique, ezalaki baparti moko ezalaki bien te. Alors lelo mpe tose base te ke baoyo baza bakongo, baoyo baza baluba, baoyo baza baswahili, baoyo baza batwa soki bangana boyeboyeboye. Non, unissons-nous pour une seule et même cause, tolite mpona yango toresi. Mais tokopia sikoyo bamodele oyo ndenge balumumba babundelaki, parce que na chaque époque balidere bazalaka mingi te, lidere abimaka moko. Peu importe tout le monde ba Albert Kalonji, ba Frédéric Kazadi, ba Kasavubu, ba Moïse Tshombe, lidere azalaki moko, Lumumba Patrice Emery. Iye nde nzambe atindaki mpona cause ya mboka, mais azalaki mal compris. Tala ndenge azalaki mal compris, tala tragédie yango tiki na niveau ekomema biso. Et na époque tozovivre sikoyo, donc tozali baprebi egani, toza na liberté oyo akorenir makambo nyonso atelema liboso mpo alite to amilite mpona cause oyo ya pays moko aza te. Donc ndenge toza po toza ya kopanzana bamisusu biso bamessager, biso bana bilaka, biso bakimbangisi authentique, biso baboyeboye, mais nyonso wana ezoservir nango a rien. Donc à partir d'aujourd'hui, donc à dater de maintenant, papa za mwana ndenge yo ozali na micro liboso na yo, fo kosenga bato bakutana baoyo baza na bwanya mpe mayele, tosala bastructure oyo tokoki koyi kotambwisa biso mpo toza structure te. On va faire plusieurs débats qui n'aboutiront à rien. Donc ekozala nango badébat moko de coq-à-l'âne, de simple paladre. Donc lelo tokovanda tolobi, lobi so tolobi, journal mpe tolobi, mais il n'y a rien qui se réalise. Donc tozala vraiment baréaliste, tozala structuré. À partir de la structure wana tokotia na badonné wana ekoorienter biso vers la réussite, vers la victoire. Donc je crois na boye komonopoliser parole. Donc yango nde nalingaki nalobaka simplement nazongisileki na maloba. Merci. Matondo mbuta maloba mboka wa yo.
Merci na banza rapidement kaka na wiko répondre yo ndeko nanga oti koloba awa ke effort yango tozosala yango eloko eza kozangela biso bana est précisément Kivu Bukavu tozangaki ba élément bajoindre biso mais merci mingi tokomi kosangana bandeko ya est ya Congo bakomi koya tokomi kovanda ensemble maintenant le travail vient de commencer alors tokei na lombango epa ndeko Veron. Ndeko Veron to pesi maloba soki te to mate pa ndeko Nlongi et après ndeko Nlongi to kite pa ndeko Robert Mukolo ndeko Veron. Est-ce que nazo kana? Kitoko siko kitoko pesa. D'accord. Il faut d'abord dans le baringa pour n'enchaîner pas tout sauter. Il faut faire une lecture quelquefois linéaire ya makambo pona koyeba esikanin tozali esikanin to uti esikanin tozokende. Na liboko na pardon na poche azoba bakotaka liboko kaka un nombre de fois limité parce que ataza zoba okotimba liboso okotimba mibale okotimba misato mukolo mo boy ata na liboko ne moko ozwa azipi poche na ye pona ko se protéger garder ce qui est à lui na ngena lobana no boy pona yo kiki oh na ba école na bino botangi bokosala eloko moko te mbuta zambwana soki okopesa biso réponse na moment oyo ba fusée nyonso ba américain bazotinda na espace est-ce que oyebi patron nango cerveau nango nani est-ce que oyebi kombo tata wana soki okopesa bato nanu réponse Bon réponse nanga ezali résultat ya ba fusée yango soki eza nango pona ko détruire ba les humains c'est là où bandeko bakoko baza koloba ba classe oza kotanga toza orienté à une certaine philosophie na comprendre na planète Mars par exemple en ce moment oyebi nani azali patron nango soko yo mtoza mutanazati pesa bango oui mais siko réponse est bien ezali que résultat ya ba fusée yango si c'est seulement pour venir détruire les humains pona kozwa matière wana po kumba bango na Mars alors j'aimerais mieux ne même pas voir ces fusées. Non wana mbuta zambwana je pense que ezakaka po oyebi no réponse à côté ya wana peut-être boy ko pesa biso réponse bon apesi kombo tata wana comme ne mbuta diara d'accord donc patron ya naza na mukola lelo azali awa mbuta ndope opesi biso réponse aza malien aza nigérien aza malien donc elobi te ke soki mutu mwindu akei na nini akio kotanga classe ya mundele akosala eloko moko te ke akozala inspiré te non ce n'est pas ça mbuta ndope alobi yango awa donc faut le remercier bien au contraire tu es un vrai musiki mbangu oza mwana vrai mwana bilaka mais si tu as 16 18 19 20 25 ans il faut que tu aies étudié. Pourquoi? Justement, pour nous kolanda kaka liloba ya ye moko kimbangu nenga alobaki pour la Bible mais ça s'étend, on peut faire une extension pour toute chose. Donc il faut tangango pour nous kanga moyibi esika nini ye donc esika nini ayebila kibino. Ceux qui lobby batata na biso bakosamaki. Je vais finir s'il vous plaît. Ceux qui batata na biso bakosamaki po bazaki na mwani nyoto ko benga ondeni mwa complexe moko ya infériorité ya ke batanga ki classe donc bazomona ke bango baleki baninga na bango batu mwindu mais les intellectuels d'aujourd'hui ce n'est pas ça. Je peux vous assurer que okoza na bana ya ebele ke bazo okende ba classe ya lelo baebi ke non simplement on va pour mieux comprendre pour le détruire. Donc ceux qui bozo retara bana na bino ninyo ba ide na mutu ke o classe one est importante. Non, c'est faux. C'est important tout simplement parce que presque l'intégralité de tout ce que Mundela a enseigné à l'école naie a zongo pas batumouine. Oh, c'est vrai qu'il a transformé sur certaines formes. La politique, tout le bakara la politique, la démocratie, la meilleure forme de la démocratie, il est encore chez vous. Donc, il faut comprendre ces choses-là pour ne pas faire les mêmes erreurs chez nous. Donc, si on a un certain complexe, ça, c'est un problème. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop, Otogoro Bengazali, référence dans la matière que Tozonga Nabobi soit le bakinini. Je veux que la nouvelle génération soit pétrie de sciences. Armez-vous de sciences. Beaucoup mara mo oyo na internet, beaucoup tanga nyo sur le binakati. Mais
je reconnais qu'il y a une partie des Africains où sont encore très aliénés, mais ce n'est pas de tous les Africains. Ce n'est pas de tous les Africains. Je pense que la solution, il y a problème, c'est le problème, il y a Kivu. Et c'est le problème. Donc, tous les fléaux de l'Afrique, et les humanités classiques africaines. C'est là qu'on trouvera notre modèle de pouvoir, si on peut appeler ça gouverner. C'est là qu'on pourra vraiment trouver un autre modèle d'une façon d'être, un modèle complet, entre guillemets. Et à partir de là, on pourra démarrer une autre façon d'exister. Mais Kakaboena, oh, je ne sais pas quoi, oh, je ne sais pas quoi, oh, mais ce n'est pas moi hein, les premiers à parler de la division, premier d'attaquer. Je ne fais que répondre, mais ce qu'on répond, non, il ne faut pas répondre. Je pense que la façon qui consiste à trouver celui-là est le coupable, celui-là est le coupable, et Zaline Ndenge a beaucoup qu'on a bisoti. La bonne façon, c'est mettre ensemble et surtout qu'il y ait une collision des idées. On ne demande pas forcément de donner son avis ici, mais on demande de raisonner par rapport à ce qui est déjà sur la table. On ne demande pas qu'on nous amène des prophéties. Ah, j'ai dormi, Kimbangu m'a dit ça. Mais franchement, qu'est-ce que Kimbangu a oublié de dire avec sa capacité spirituelle, a oublié de nous dire que si quelqu'un parmi nous vient les dire de nous échanger, mais non, mais il faut arrêter. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la volonté, l'amour proprement exprimé de la façon africaine d'être. Ce qui tozana biso nangote, toko bengana o ba vero ba intellectuel, o ba intel bana ya promesse, oh nous les 5 lions de Judas, etc. Je pense qu'aujourd'hui la nouvelle génération africaine qui arrive, en tout cas, je pense en faire partie, eux ont plus l'amour de l'Afrique que d'autres choses. Et c'est pour ça Mutandope Zambwana, Mutandope Vitakanga, il a témoigné qu'avant la gêne dont moi je fais partie, c'est moi qui l'ai cherché en l'écoutant la radio pour connaître Bako Konabiso Bazalaki Nen Bazaki Ndeni. On est en train d'attaquer quelqu'un, vous ne savez même pas quelle est sa façon vraiment de penser. Mais pour nous répondre, Bino et Lokomoko Kaka. Ceux qui te continuent na Bokabwani, chercher qui a tort, qui a fait quoi, qui a fait cela, nous n'allons pas avancer. Nous n'allons pas avancer. On a des inventeurs. On pense qu'en Afrique, on n'a pas des inventeurs. Mandombe, c'est qui l'a inventé? C'est bien un Africain. Il y a un autre Africain qui vient, un Congolais même, il y a démocratique, a inventé écriture, Moussou, ça s'appelle un combo Afrique. Sur total, invention, ça, milieu. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est ailleurs. Il est spirituel, notre problème. Donc, Peter Kimbangu Yemba qui est Louisa. Donc, to fanda to sangana pour lobike to mekiango na français simbité. Donc, to yana kinkulu. To mekano na kinkulu to tala ndenge ngoza. Sangana pena buzoba te mbuta basangana kana buzoba te. Tant que buzoba bien makambo ezo définir biso te to sangana tant que to dégager to pomboli oya mabe wana nde tokovanda tosangani toyebi mpe tokosotola tika koyela biso balogique oyo ezomema biso na nzela biso te yango toza koloba on n'est pas contre ya kosangana bien toza contre bien totoyina bandeko na biso non c'est pas ça eza yango te mbuta mais il faut rekombola ndako bakombolaka yango soki eza salite bakombolaka ndako soki eza salite. Et qui te dit que les saletés ne viennent pas de toi par hasard? Tu vois? Déjà, tu es incapable de te répondre à la question. Oh. Mais ngam nazo benga yoto sangana yom tozo loba kinga naza saleté et je te réponds maintenant, qui te dit que la bêtise ne vient pas de vous? Hein? Mutandope là alobiango bien que alanda ki bato bazo amoni que kuna pe y a rien. Donc vous pensez que vous avez le monopole de la vérité. Déjà na beaucoup qu'on a vu ezala ki bongo te. Déjà c'est ça, ça n'a jamais été comme ça. Donc la vérité, biso toza ko dénoncer o tozo ko mona ezala ndirati. Et si on doit le dire haut et fort, to koloba yango. C'est comme ça, c'est clair. Exactement. Effectivement, moi aussi j'ai
dénonce que votre façon de faire n'est pas de Kimbangu. Je le pense et je les dénonce. Tu as vu la tollée que ça m'a donné ici. Hein? Donc, parce que je suis en train de dénoncer, donc tu peux tirer une conclusion là-dedans. Tu peux tirer une conclusion. Dénonciation, je vous dis que vous n'êtes pas de Kimbangu. Je pense que vous n'êtes pas. Et moi, je pense que c'est faux. C'est aussi ma pensée. Donc voilà, à partir de là, voilà quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On peut rester là pendant 20 heures, pendant 10 heures, mais ça ne va rien changer. Ce que je suis en train de te dire, cherchons ce qui nous ressemble. Et là, ça commence à être un problème. Cherchez ce qui divise et vous verrez la fin. Voilà. Bien, alamu tokeye pande kaka soki ekomi makamatali bandeko kimbangiste avec bana bilaka mote peli tokeye pande ko nlongi matondo ndenge lisolo na biso ezalaka kokende mpona makambo ya Kivu. Nazalaki na question moko ifaki na tuna bandeko ya Kivu, mais oyo pa alobaki dernièrement wana boye nayebi kombo nazo me rappelle ce kombo na été à répondre à yango parce que kala ndenge nazoko yoka il y avait un groupe ya ba résistant oyo bazalaki ko bungisa batu nyonso to bazalaki na ba intention ya ko récupérer ya ko zoma belé donc ba mai mais finalement ba groupe ango na limwe bakomi ba force négative. Bon, heureusement donc avec la question ngo tuna pourquoi bakende wapi boye ko ndenge ndeko alobaki que ba Rwandais basalaki ba mai pona ko pesa image mabe comme ça ba néantir ango wana na comprendre puis makambongo eza ko kende suka na ba mai te mouvement nyonso tout oyo ba congolais baza ko sala infiltrer zo kota ponini tozaka na ba secrétaire to ba ko sala likambo te en cachette likambo nyonso tout avant et ils ont ampleur. Il faut qu'à moi noyer mwezala d'abord il faut leader azala leader azali groupe ezali ya bato baza koyoka vision fezala et puis likambo ko sala mateke batnis ba yoka ka akita na plateau sala boy to ke bunza boy et bokene ko sollicita kalisusu bato obenemi o baza ko bunza bino yango na place faiblesse nsuzo kota ba groupe nyonso tout ba mai comme infiltré et koufi gouvernement na biso infiltré donc c'est le chaos. Oh sikoyo bana bilaka plutôt bon ba combattant ba résistant en Europe infiltré chaos. Alors ce qui to lengi to réussir parce que montunyo surtout ce qu'on a adversaire ce match ezali mutunyo surtout adversaire wana ko luka mutunyo surtout équipe oyo parti oyo ko luka ba adversaire ce ka yebi technique nae wana mais ce ka yebi technique te wana ezali penza danger. C'est pourquoi quand on fait ça en secret ba maronde ba reseki ezaki te kamte banglais ba ye ba so ce ka zo kantan so ça non ezaki en secret na Japon awa bazana ba makambo na bango basala o ba américain ba yebaki te tango ba américain bo ba japonais bazaki na armée na bakala excusez na kota moke ba konzaki côté nyonso Asie oyo ba beti Russie ba beti Chine ba beti ba contrôler Asie bazaki na ba vision na bango bazaki na ba croyance na bango na nzambe na bango o empereur. Mais tant aussi que les Américains ba terroriser bango ba boîte ba bombe tout ça après ba tika armée Amérique à côté ba Japonais ba abandonner quitter ba tikeli ba Américains ça mais ba zongi ba ko ça la système mususu bon pour la côte ba détailler makambo belé OK ba ko reprendre ba juste force bon pour bazana ba secret. Mais oya biso za kalikambu so ko sala likambu il faut battre so ba yeba ki dingo sala boye tu na plan boye
plan bakokota pe bakodétruire biso. C'est pourquoi nkoloba soki lelo oyo tolonga benemi, il faut d'abord leader, tu identifies nous leader moko. Ok, biso vous allez attacher na et puis il faut vision pesala et puis makambo ezala en secret. Les étaient les kambouké ba nyos ba yeba. Wana ne to ko réussir sinon te vont tourner sur un rond. Les kambu de sali, moto mo ka bi messi mbongo côté al to ko avancer te ko ngolo grande mo la pour tous ndengo wana. Buzoba na buzoba. Alors ainsi baleso ezali mingi oyo tomoni ndenge tozobebisa baleso ezali mingi oyo bapays mosusu oyo baavance ndenge basalaki totomeka kosala po tosilisa bampitakani oyo ezokotungisa biso na Congo kaka na est me Congo mobimba Afrique mobimba atosala un peu différence yango kaka naki moke ya commenter leader, vision, et puis attachement à leader, et puis la vision, et puis ma comme un secret. Merci. Voilà. Merci leader, vision na attachement. Ba leader nyon so le olobito zana bangote mais so ito iko zana leader moko spirituel oya ko iko sangisa biso na banza e ko zana malamu ke ba leader physique. C'est que ba leader ba ko bi balé et komi mobolo. Il faut moto moko azana vision oyo ke to s'attacher na ye. Merci. 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 Merci yangwana bana bilaka ba décider ete oreto luka leader ya mokili oya ko za la corrompi tika tokanga mana leader oya pesa biso plan na ye déjà ya mfumu kimbangu nde yangwana omoni bana bilaka tokanga mituto to na mfumu kimbangu comme unique leader et oyo nyo sa kotambula na programme na yete soki to moni yangwana omoni bande ko ebele bazolinga bajoindre équipe bana bilaka mais soki nanu basokoli bien te ke batika nanu esprit mususu neti ya religion bana bilaka baza ko rejeter kana bango. Merci tokeye bande ko Robert Mukolo.